C'est bien votre journaliste Ali Raphaël Kengele, le défenseur du bien. Vous êtes sur la chaîne Émergence, une chaîne qui vous pousse à aller vers le haut. Abonnez-vous très nombreux à notre chaîne et surtout, mettez une pouce. Voilà, Émergence One TV avec Saint Thomas Bukamona Bukakwikila par rapport à Évangile. Mbote na bino bandeko balandia masolo ya Congo tozali bongo na Émergence One Télévision oyo ezali chaîne ya vérité, chaîne ya information. Tant boyebi que Jazz Nyembo azara na terrain za pona amemela bino ba information ndenge ezosenga totambo na République démocratique du Congo. Bozali ebele bozolanda Émergence One Télévision. Lelo tozali awa na Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo et pas wapi bandeko oyo tobenga ba organisation, tope ba association, la société civile, tope oyo tobenga ka bandeko na biso ya ba mouvement citoyen, ba se rassembla ki lelo awa na cour constitutionnelle, tope oyo tobengi na cour de cassation pona ko réclamer par rapport à vos propos oyo ambassadeur rwandais Atenaki à ce qui concerne le massacre et aux autres la République démocratique du Congo. Nayango ba imboka ba congolais ba jeunes ba télémaki ba non non, il est tant qu'ambassadeur rwandais a koki ko tenir ba propos à Jean Rwandais na envers ba autorité ya République démocratique du Congo pe makamuno surtout oyo les kana mboka na biso surtout à côté à Rwanda ya ko réagir nengona te yango na ba jeunes gens ba télémaki pour que ba meka un peu ko talisa makanisi na bango ba meka ko senga na ambassadeur wana ay ba ko démissionner parce que a ko tenir ba propos ya Jean Rwandais pona mboka na biso République démocratique du Congo. Congo mboka monene Émergence One Télévision to ça toujours musala boka nanu bandeko oyo to kokuta na bango awa na cour de cassation ndenge ba pesa ki makanisi na bango bolanda. Ndangana banana bozana otikala banana moko bandeko balandi ya Émergence One Télévision masolo ya mboka nde yango oyo to kokuta na bandeko oyo baza parmi ba mouvement citoyen, parmi ba organisation ba association ko telema pona ko bunda pona République démocratique du Congo et ba ko keli boso ndeko mbote ndeko présenter na nous oyo yo zali na bandeko ba ko landa yo partout na mikili ya poto à travers Émergence One Télévision ozali nani pe ko sala nini awa. Bon, merci ngai ndeko Ernest, coordonnateur ya mouvement JAR. Toye awa pona présence ya relation diplomatique Congo Kinshasa et Rwanda tolingi yango te pona nini ba Rwandais bazo sala ba massacre na Congo pas seulement que na Rwanda na est ya pays même awa na kati ya Kinshasa ba Rwandais bazo sala ba massacre oyo okoki ko imaginer te. Alors soki ndeko oyo bozolala na ye ezo simbate basala kanini esengaka kokabwana yango biso to sengi etant que peuple congolais etant que JAR mouvement nde tozo senga ke jeunesse en action pour la résistance voilà. C'est ça yango tozo senga présence ya relation diplomatique awa na kati ya République démocratique du Congo et katana mais nakoya na biso toye to komi awa to yokuta présence ya bon na ebité ceux qui na koloba ceux qui ba milice ou soit parce que police ekoki ko sala oyo bango ba salité ba beti biso ba gaz ba beti biso ba balle réelle ba tumususu bazoki alors lokola biso toza pona résistance blessé quand même oui ba blessure ya ba to ba kena ba prison ba keni alors biso lokola toza kati ya résistance toko résister présence ya Rwanda na Congo présence ya Rwanda na Congo et si la paix totika la suko mona bango te bino bozali kosenga rupture ya diplomatie entre Rwanda na RDC. Oui yango wana to senyango na munoko makasi pe na mungongo makasi mais ba oyo bazo protéger bango ndeko Chilombola ndeko Kabila to yebisi bino lokola bino makasi na bino za police biso makasi na biso za peuple biso tokolemba te moto oyo lokola peli tokopelisa yango tina suka. Okay. Na minutes oyo ozali moko te ndeko mbote ndeko na ngai tomoni yo awa na kati devant cour de cassation la police aye ko sécuriser bino pona ete makambo oyo bozali ko réclamer le kakitoko
mais bino bozali koloba la police azali ko côté la ba Rwandais, est-ce que la police est cause la vraiment mpandi ya ba Rwandais? Ndeko na nga makambo to moni awa ezali passe pe mawa ezali pe son na niveau ya mboka na biso pamba te makambo eleki awa ba Rwandais bakoki kote ko permettre soki ba Congolais bazali na mboka na bango ko défendre pour que ba Rwandais ba benga na Congolais longwa ba président Rwanda ko permettre que la police na bango tuer ba Rwandais mais to kamwe na mboka na biso to moni la police na biso nde bazawana baye ko beta biso ba balle ba gaz lacrymogène to kamwe on tiko buna pona intérêt ya mutu nyonso biso ali jeunesse en action pour la résistance tozali structure oyo ye pona ko telemisa kimia na mboka ko lakisa ke non babuzo bana salema to longola ngo to tsabo semo na mboka mais ali ko mona lelo makambo de leki na mboka oyo ndeko Félix na Kabila ba permettre la police et ya ko tuer biso ba balle na mboka na nzoto eza mawape ndeko mbote papa comme nani pe ozali nani na kati ya mouvement oyo kombo nanga Fabrice naza coordonnateur adjoint ya mouvement ya ba résistance. Voilà, tozonga nanu mwa sima makambu nini oyo etindi bino lelo to pe idée nini oyo etindi bino lelo boya awa na réclamation na bino. Lelo motivation na biso ezaki ba boma ba Congolais na est ba ko boma pe to déclarer génocide mais to komona Rwandais moko na kati ya Congo aza ko nier yango Rwandais wana komona nani komona Karega yango to ye awa Vincent Karega azonga na mboka na ye et puis ba relation diplomatique biso na Rwanda esila comme ça ba banda ko respecter biso to ko bunda ti to ko libérer mboko oyo bebi mboko na 1997 ekoma na maboko ya ba Rwandais nde yango zomona Tilombo azwi ba soda na ye ba Rwandais lokola bayaki po bango nde basimbaka sécurité ya mboka basimbaka armée nde balatisa bango tenir à la police à chaque fois que peuple congolais otelema batindaka ba Congolais te batindaka les policiers rwandais po bayaki na fudel no moni babeti basali o bango balingi mais tolobi ata na est babomaka awa pe bakoboma to ko résister. Merci ndeko Abdul Mbote Mbote ndeko na sepeli kosola na mokolo ya lelo na yeko kuta awa résistance na bino est-ce que na nyoso boko sala mokolo ya lelo fruit nango ekomona na poto yebi ndenge bakonzi ya mboka na biso ba fonctionnaka lutte o lelo na motivation bozala ngo lelo ko réclamer que relation diplomatique entre RDC na Rwanda et Sila, est-ce que vous en êtes sûr que Kosila? Merci ndeko mutuna est vraiment très capital lutte na biso ça que porter fruit ou pas ngai mutuna ko prophétiser yango te mais boko mona yango nde na terrain bien sûr ezana ba mouvement ça les maka mais ba aboutissement ngeza la presque dans 20 mais biso toye boko mona nde réalité na terrain na ko promettre le côté toye on a ko sembola makambo mutu lokola Vincent Karega c'est Karega c'est kombo na eka kezo sala Karega wana zanani azana la ngapasi ambassadeur rwandais na mboka Congo c'est-à-dire quoi ambassadeur plénipotentiaire diplomatique ya Rwanda na Congo mais c'est Karega wana OK yoka histoire na ye Karega wana depuis 1998 aza toujours parmi les gens oyo ba contribuer na ba massacre ya ba Congolais na Beni, Ruchuru, Masisi, Minembwe et tant d'autres. Donc liste ne sont na bandi ko tanga to kolala. Ye Karega wana batinda ki ambassadeur et papa na eka na Afrique du Sud. Mais basi d'Afrique basi l'équipe sont nani. Badonga na ye azonga na Rwanda. So ye na l'équipe Rwanda nyonso na mayele biso na baya ko seka ba konzi mboka ba kolanda osiko nini oyo ko senga na bango. Na ko senga na bango te na ko yebisa nene bango. Plus surtout Tilombo. Et ezata kutu ya ngala zomona même pas Kabila. Il faut na yebisa bango nazo senga bango te nazo yebisa bango parce que za droit na ngai Congo na zala na liberté na zala na kimia na mboka oyo. Na Congo so na zala kimia te. Na Rwanda na zala kimia. Si na moni oza motivé ezaka rabino mo te mouvement résistance. Koza ba kulumi ozali na ba mouvement mususu. Oui. Na yebité. Est-ce que makambo obo sala lelo? Est-ce que bakonzi nyonso tu ya mokili boko ebisa na Union européenne nini Union africaine nini boko ebisa na bakonzi ya Rwanda nini sikoyo na seki po na ba Union européenne na ba Union africaine naza commentaire si bango te po ngai na mouvement oyo naza panafricain na nzela ka silence moko te pa ba Union européenne nga na nationaliste merci ngai na nzela ka espoir moko te pa ba Union européenne po na biso rupture ou rien na Rwanda. Merci beaucoup. Tozali toujours ko continuer. Tozala bandeko kaka bango moko te. To mona pe bandeko ba mouvement citoyen mususu poto ba ndenge nini toko si sana bandeko. Merci beaucoup. Merci ndeko ngana. Interpellés, mais les autorités de la police nous ont dit qu'ils vont relâcher tout le monde qui était interpellé. Dans le bilan tel que nous le disons, il n'y a pas de mort, il y a
il n'y a pas eu de coups de balle, il y a eu des gaz lacrymogènes et des tirs de sommation pour disperser. Ce qui est à retenir, il y a 2 blessés graves et une dizaine. Et je pense qu'il y a aussi plus d'une dizaine de personnes interpellées. Ce qui est à retenir, c'est que ça, c'est juste une série d'activités que nous venons de lancer. Et c'est envers le Rwanda. Nous n'avons pas de problème avec les autorités sur place ou la police. Et aussi ont besoin d'être interpellés sur les agissements de nos voisins afin de rendre la dignité de Congolais noble. Voilà un peu ce qu'on peut dire pour aujourd'hui. S'il y a d'autres questions, s'il n'y a pas. La suite, c'est que nous allons nous organiser pour d'autres activités qui vont suivre et jusqu'à ce que nous allons obtenir l'expulsion de M. Vincent Karega. M. Vincent Karega ne peut pas se jouer de Congolais. Je pense que ce message lui arrivera. Ce monsieur a été expulsé de l'Afrique du Sud et déclaré personne non grata parce qu'il agissait de la même manière. Et ici en RDC, ce n'est pas un foutoir, ce n'est pas une poubelle, ou parce que vous êtes ambassadeur, vous allez traiter avec légèreté la mémoire de Congolais. Et jusqu'à ce que nous obtiendrons son expulsion de notre sol. Et les autorités doivent être conscientes de cela. Nous nous arrêterons que le jour où ce monsieur va atterrir au Rwanda. Voilà, pour na lingala, na biso bae to pesa information na lingala, mais quand nous kolimbola na bandeko ba kolanda aussi ko motivation na bino ezali nini pona mokolo ya lelo. Et loro nini ondeko Vincent Karega asali ete po kita na terrain pour que bo réclamer. Merci. Biso to kufisi bandeko belé hein. To kufisi ba maman ba papa bana na bilenge et ça depuis maintenant plus de 20 ans. Ba maman baza violé na STR nyonso. Bandeko na biso ba luto sala te na fait bana na biso ba violé bango ba kangi bango. Biloko wane salama parce que ba Rwandais ba Ougandais ba pays limitrophes bazalaki ko sala yango. C'est ça. Mais depuis massacre wane salami tozo senga que rapport mapping oyo et lobby était ba massacre salama qu'il faut jugement et puis justice à la rendi et chama en application. De deux. Et ça parce que toza peut-être faible parce que ba autorité na biso baza faible parce que toza na ba konzamboka faible que toroki kotika ba cracher jusqu'à ko cracher sur mémoire ya bato ba kufa. Alors monsieur Vincent Elo Rotoye les anines. Le 24 août a traité bateau Bakoufa n'a pas propos moko léger. Quand on est ambassadeur, on est diplomate, on a les devoirs de réserve. Alors koki ko traité biloko ndengo lingité, yangonde toya ki apona ko lobana ye, toye ko pese message que biso to lié ko ebise ka longwa mboka na biso. Et la première activité Rwanda koki ko tinda ambassadeur mususu après toki ko mona soki c'est nécessaire ko garder ba relation na bato bazo boma Congo après toki ko tala nini toki ko sala pour que tozala fort. Donc manifestation le eza nango début après to sala ba manifestation mususu oyo kolanda ti Vincent Karega a kolongwa mboka na biso. Pourquoi symboliquement eza pona kolakisa que question ya dignité na biso et kokoza sous question bafoueté et kokoza la te muto afingi ba violer to tweeter to lobby paix à leurs âmes nous compatissons et sili et sengeli lelo soki ba simbi suki ya congolais moko ba congolais partout ba telema pona yango et loro to sali lelo ezali première activité pona relaxa ke conscience ya ba citoyen ezolamuka et puis plus jamais ba buzo ba ya pa ndeko soki lelo na motivation bo ali na ngoto pe manifestation bo sali lelo ke ba kondi ba répondre par rapport à attente Nabino. Décision Nabino ezali nini po bokenango. Le peuple est souverain et le peuple yenda za na pouvoir. Oyo to sali lelo ezali première activité. Mokonzambo qu'il faut aller interpeller. Je ne pense pas que le président de la République, les autorités bakoki ko linga que dignité à ba congolais ala bafoué. Soki Vincent Karega kete toko chaye pression ti ye moko kolongwa mboka oyo et puis bakonza mboka baza na devoir ya kosa la volonté ya population. Merci. Voilà. Merci beaucoup. Monsieur, s'il vous plaît. Si vous faites une marche pacifique, le venez de vos Nous avons décidé de continuer pour ça le génocide d'une façon polie, mais ils ont malade d'une façon nassima. Ils sont au sala nous ambassadeur Rwanda et notre tribunal pénal international pour juger tous les crimes.
même nous les peuples congolais bao nyonso bazokende bazotika biso vraiment toza nsima tokotika te jusqu'à la dernière énergie de sorte que pays ezala libéré na bato nyonso oyo bazoya kosala commerce sur le peuple congolais. nalobi boye peuple congolais tokolemba te tokotika te tozonga bao bazanga Cette fois-ci, il faut ba Rwandais ba quitter Mboka Oyo. Il faut ba kende. Tolembi trop c'est trop. Depuis 97, vous êtes les pères à Memela biso ba Rwandais na Mboka Oyo. Nyon c'est comme mabe. Nyon c'est comme mabe. Cette fois-ci, Tolembi ba Rwandais ba quitter Mboka Oyo ba kende. Wana posa kinya na este. Otwana ngo besoin yango wana. Voilà balandi bandeko balandi ya masolo ya Congo tozali na Emergence One Télévision bino mo bouti ko landa ba image ndenge tozalaki na niveau ya cour de cassation et pas wapi bilenge topé ba association ba ONG ba bandeko na biso ya otobengaka ba ya société civile moni pe bandeko na biso oyo ba bengami na kombo ya ba mouvement citoyen ba sangana ki mokolo ya lelo po ete ba meka ko telemela ambassadeur rwandais oyo a tenir ba propos ya malamu mingi te na ndenge Dr Denis Mukwege oyo asengaki na bakonzi ya mboka ba reconnaître ba massacre nyonso to ezali ko salema na est ya République démocratique du Congo na bandeko ba rwandais na yango komona ba propos wana oyo ndeko Denis Mukwege asengaki na bakonzi ndeto komona l'ambassadeur rwandais aki ko répliquer contre ba propos wana pe ba propos wana na bandeko na biso ba jeune ba mona ki ngo zaki kitoko te envers ba autorité à République démocratique du Congo. Biso Emergence One Télévision to kitaki na terrain po ete to kutana na bandeko wana nyonso tout to meka ko talisa bango makanisi oyo bango ba ali na yango et ali malamu po ete ba ko sunga République démocratique du Congo. Jazz Nyembo logiciel de la presse congolaise to kozala toujours wana pour la recelle bino toujours musala to koma malembe na suga émission ya mokolo ya lelo to moni ba jeune oyo to kitana bango a na siège na bango pote bato ba conclure émission ya mokolo ya lelo ndeko mbote ndeko voilà to uti na bino place to uti bon manifester vous allez tellement motivé na éviter impression na bino ya mokolo oyo ya lelo par rapport à ma camion sur uti au salama. Oui, merci pour la parole au accordé ngai toyaki kopesa message na biso na sase oyo ya ambassadeur rwandais oyo azana mboka na biso awa na Congo ba rwandais to sali mikolo ebele bazoko boma bandeko na biso na este précisément ba Beni ba Butembo ba Masisi bazo violer bazoko massacrer soki botali ba image wana to sabi biso ba congolais to mona ka yango vraiment ezali pas pe mawa Congo ezo senga kimia Congo ezana besoin ya paix kasi ba rwandais wana bazoko continuer ko saba biso na bango assassin oyo azali awa akomi kotinde même ba message de menace de mort na docteur Denis Mukwege oyo azali prix Nobel na biso oyo azali fierté ya Congolais prix Nobel na kati ya Afrique centrale. Ah oui, le seul prix Nobel na kati ya Afrique centrale eza na mboka ya Congo
na kombo ya prix Nobel Denis Mukwege. Donc voilà raison pour laquelle ambassadeur Rwanda ya kanisi to zona na beni po abanda ko bimisa ba propos incendiaire abanda ko menacer yango na biso bilenge ya Kinshasa to zo représenter République Mobimba to kende ko yebisa ambassadeur Rwanda bakanga bisaka na bango non seulement ambassadeur ko banda Kabila Ruberwa ba onyo surtout bazali a lokola ba Rwandais bakanga bisaka na bango bazonga na mboka na biso on en a marre ya bango to za besoin relation na bango ata comme koloma côté donc to boyi. Merci. Mbote ndeko. Namoni yo pe sika oyo namoni tozali ndeko ya lucha. Impression na yo ezali nini? Na habité yo zali na structure nini? Bon, naza congolais. Kitoko. Naza congolais. Voilà. Tozo kayo, impression na nini par rapport. Impression na nga ezali boye papa, na moko na lelo. To marchaki, to kende kotika momo na ambassade ya nini ya Rwanda. Vu que nous sommes arrivés là, d'ailleurs, vous-même, vous avez vu le constat amer de nos policiers. Comme dit la Constitution, au lieu de nous protéger, et ils sont là pour nous gazer, nous agazer. Mais le message a été passé. D'ailleurs, ce qui est déplorable, nous regrettons toujours. Il y a nos familles, nos frères et nos sœurs qui sont là-bas en Rwanda, ils sont en train de souffrir. Mais notre président, il fait non, le monsieur Félix, il fait rien. En fait, c'est ça le message que nous demandons ceci à M. Vincent. Il doit quitter le pays immédiatement. Immédiatement. Mbote ndeko na ngai monsieur le journaliste Toko namoni yo lelo bouti tina ambassade ya Rwanda bouti ko manifester par rapport ya ba propos oyo ambassadeur rwandais atenaki envers ndeko Denis Mukwege oyo azali prix Nobel de la paix ako senga na ba congolais nyonso pe na ba konti ya mboka ba reconnaître ba massacre nyonso salami na est na biso envers ba congolais. En tout cas, Eza Yaliboso, merci mingi parce qu'on passe un micro, na transmettre information auprès des concitoyens congolais. Nous sommes face à un danger permanent, la présence de Moutou Boromon na CAO. Le monsieur ici avait fait des massacres à Boma Bandekonabiso en 98. Histoire Bachansara Yangote. Et le même monsieur Kagame, Kagame a complice, il y a des tueries qui sont là. Le état de santé n'est pas là. Ce qui est plus important pour les Congolais, nous avons des ennemis au sein. Il y a un Congo, Congo évolué. À l'occurrence, il y a Moutounet Tiboye. Il fut un assassin commandant l'opération au massacre Salamara na Est. Mais quand le même Moutouana va insulter Bisso, il y a retenu la Bisso comme étant représenté à Rwanda, en tant qu'ambassadeur rwandais, na Bisso. Yango nous avons pris, il y a manifesté pacifiquement pour une expédition à Yé. De day, Basse la Bisso, na le mango rapport ya Maningue ça l'a appliqué. Pour commettre un crime contre l'humanité dans le Congo. Et puis troisième point, il y a qu'on mettre en évidence et puis il y a qu'on interpeller la communauté internationale que notre camarade, notre père, notre frère, le médecin Denis Mukwege, le docteur, prix Nobel n'a comme menacé par rapport il y a Niamouleng menacé prix Nobel et aussi la protection pour naïe. Il y a les 3 points très essentiel autre qu'on manifester mais malheureusement que la police na biso au lieu de sécuriser biso bandi ko beta ba lacrymogène et puis ko beta biso même si na nzoto nga onde na za ba betinga même na ba pa na nzoto mais to ko lembate to s'organiser davantage encore to ça sous asso mususu pour la mbami balé jusqu'à tel point que non le monsieur sera expulsé rapidement. Merci beaucoup. En tout cas merci, je vous remercie. Voilà Bandeko Balandia Emergence One Télévision, Bandeko Balandia Masolo ya Congo, lelo tokitaki po ete tolakisa bino nini ezali koleka na mboka République démocratique du Congo. Ne pas ewapi tomonaki bandeko ba jeune ya ba structure nyonso tout, touti na ambassade, touti kuna na cour de cassation, nenge milulu ya mikolo ya mukolo ya lelo elekaki. Bino mo touti kolanda na ba image parce que ba lobi image ezali radio te. Bomoni ndenge bandeko to tamboli na bango tito kozonga na sika oyo po ete to ba ko conclure makanisi ya bandeko ba jeune
lelo tozalaki na bandeko ya JR oyo ezali jeunesse en action pour la résistance bameki kotalisa makanisi na bango epai ya ndeko Vincent Garouga oyo akotelemela prix Nobel de la paix ya République démocratique du Congo ko répondre na place na été alaki mieux placé te pona kolobela makambo wana prix Nobel de la paix oyo akosenga que na mboka na eba reconnaître ba massacre surtout au pays à Rwanda et banda ko menacer République démocratique du Congo ko banda lelo te depuis l'histoire au retard ba génocide au retard ba mboka oyo il faut ba réclamer génocide ces jeunes gens ba na posé changement wana et ko yana makanisi o lelo ba jeune ba ko pesa na yango tozaki na bandeko ya JR et pas wapi ba meka ko pesa makanisi na toza lelo a na siège na bango to komi na suka kasi to conclure na bango par rapport ya idée na bango ya suka pour na manifestation na bango ya mokolo ya lelo ndeko mbote ndeko komi déjà na suka to ko conclure na bino na ebité makanisi na bino ya suka étant que JR jeune en action pour la résistance likanisi na bino ya suka et alinini par rapport ya milulu obo uti kosala soki lelo bakonzi ya mboka bayoki mbela na bino te boko continuer yango ba mesure nini o boko zua po ete makanisi na bino e bako kota na kati ya mitema ya bakonzi. Oui, merci ndeko. Na sepeli lokola yo ozalaka toujours pembeni ya bana mboka pe ya ko landa makamnyo surtout ezoleka na kati ya mboka. Alors message ya JR étant que coordonnateur nazo s'adresser na ndeko Félix Tshisekedi Chilombo yonde na ndeko Kabila batuboyana Barwande awa toyebi ke Barwande bandakala babomaka ba congolais ko banda babanda ko boma ba congolais ti lelo soki to tamgi peut-être nombre bazo pesa statistique na bangwana eza ekokite pe ba ko continuer toujours ko boma pe bazo continuer toujours ko boma ba congolais mais toyebi sinde ko Chilombo boy na armée na ye na barundeko na ye Barwande bango nyonso tout ensemble soki bazo continuer toujours na ligue oyo ya massacre pe ya kozongisela biso maloba mabe oyo prix Nobel na biso oyo patrimoine na biso alobi abimisi alobi ayoki pasi aleli na motema na ye pe ba uti ko boma susu ba élève o babandaki ko kende classe ba uti o sala examen na pasi wana nda abimisi maloba na kolela yende ko wana soki Karuga aye ko tuka lisusu biso ba congolais to yebisi ndeko Karuga to yebisi Chilombo to yebisi Kabila JR aza ya ko telema to ko landa bango pe to ko landa na ti bango ba kosila PJR a ko récupérer mboka oyo makambo ekozala bien peto yebisi bango lisusu ndeko to kebisi bango lisusu poto yoki bango tozo funda Martin Fayulu ndeko Chilombo babengaka yo inconscient et pas ba ndeko na yo ya FCC osalaka iloko te mais mutu oyo alobi ki o violer constitution ndo tindi mwa batu na yo ke bakanga Fayulu papa nazo ko assurer yo étant que résistant 10 millions de Congolais ba ceux qui ont ligné à 100 millions de Congolais ba bimana balabala na ba oyo ba kufa ba c'est quoi mais kako simba Fayulu bon mais kapé ko ba docteur Mukwege a complicité na ba Rwandais okomona biso na nzela na yo mais cordon Ernest tolobila nanu makambu tomoni JR ezali mouvement moko eza ya sika kasi komona bino pour se propulser le plus rapidement possible. Vous allez déjà dans la cellule presque partout dans 24 communes et villes province à Kinshasa. Comment on a makambu oyo koloba? Est-ce que ndeko Félix Tshisekedi ali na makambu oyo na koyoka yo? C'est comme si on sangisa Félix Tshisekedi en complicité ndeko Félix azali président ya mboka na biso. Oko sangisa bango na ba Rwandais. Oko sangisa bango lisusu na ndeko Kabila. Ndeko. To ye makambo ko sala makuna ezande bandeko ba Rwandais nde ba ko sala makambo wana nyos. Ndeko. Makambo eza clair. Neti lelo biso to bimito lobake non ba Rwandais ou soit ndeko Rugwe soki nani soki kombo na karega na mboka na biso. Mais yo étant que soki pe président ponga na ndimite ngai na ndimaka te. Yende président. Bon soki pe président. Boko ki ko so ba dispositif il y a des milices na bino soit disant ba policier ba bare biso route na attention nini parce que biso tozana posa message et yokana tokebisa ye pe lisusu pe to yebisa ye ke to lingite na mboka oyo eza na Rwanda te et puis ba massacre na bango génocide rwandais wano balobelaka wana soki yo ke na Rwanda ke koloba ke génocide wana esalemaka te ndeko okobima te
bakwa pendre yo okobima te na Rwanda mais awa lokola eza zamba na bango lokola babala na lokola bazalaka bandeko bakenda kobina na Rwanda bazana bango ensemble c'est ça biso bazoko isoler biso na démocratie na bango masqué yango toyebisi yo ndeko biso ata cartouche etikali moko ata tijalmet etikali moko ekopelaka poto libérer pays. Mais comment na ndeko Vincent Karega oyazali ambassadeur rwandais en République démocratique du Congo a kozwa audacité wana ya ko répondre ba au dignitaire topé bana ya mboka na kati ya mboka na biso pe komona ba konzi ya mboka na biso ata réaction mon côté na part ya gouvernement envers un diplomate rwandais. Voilà. Na ebité impression wana bino étant que ba mouvement citoyen bino étant que ba structure o boko bunda pona résistance kasi komoni yango boni ndeko na sécurité ata herba kenda ko sambisa mutu attention pe kontaka yo mwana na yo azofinga ngai na misu na yo yo tate olobi eloko te elingi koloba nini yo ndo tindi ye nde Karega Chilombo na Kabila mtatini ensemble na Paul Kagame et ça simple parce que ceux qui bango va se pela quitter balingaki baloba yango clairement que en tout cas awate yo kanisi ceux qui ndeko Mobutu molimo ne pe manakimia azalaki na mboka oyo mele mutu wana Karega wana alingaki ateni ba propos alingaki oyo ya utiko teni wana Félix wana polu ezako sakana na peuple congolais wana ezako sakana nde na biso alors biso étant que structure JR tolobi ke TGL met ate tikali moko ekopela kaka biso to tikali toujours misu ya kofungwama nini ya lilobano ya suka oyo koyebisa na ba congolais nyonso tu ba kolanda yo libanda ya mboka pe na kati ya mboka na etandi nyonso tu ya mboka ba kolanda o sikoyo mot de la fin na yo par rapport ya message na bino ya mokolo ya lelo. Oui merci nga etant que TGL nazo pesa message na ngai peuple congolais atikala vraiment vigilant to banda ko to répondre na ba action nyonso to ko ya pona protection ya peuple congolais pe intégrité na mobimba pe loko mususu na lingi na yebisa yo na suka na yokaki na cesse bandeko mususu ya biso ya lamuka mama kambo oyo ezoleka na se ya ko financer ba journaliste na batu mususu po batelemela makanisa bandeko mususu biso toza biso structure biso toza na se ya moi oyo akosala mabe to kotelemela ye biso toyokaki sango ndeko Bemba ndeko Katumbi bino mibale toyebi ndenge bozopesa mukebai surtout toyebisi mukebai oyebi biso pe toyebi yo et puis toyebisi JR ayebisi yo jour akomona yo na banini nyonso te ba résistance JR a s'en charger na yo ndeko Katumbi ndeko Bemba toyoka na soni poto libérer pays toyebi ke bozana makanisi na bino ya 2023 mais tokende na ndenge ya malamu pour peuple azala sécurisé intérêt na bino na Kisekedi na bino etali peuple te wana eza intérêt personnel yango na ebisi bino soki bo dérouter a JR azala nzela na bino. OK, merci beaucoup bandeko to komi na suka ya émission na biso masolo ya mboka et puis tozo kende malembe na moni bandeko bazali awa to moni mupanzi bien que nazo conclure to moni papa avandi oyo azali parmi ba résistants bautaki ko manifester mokolo lelo to moni awa azali blessé oyo bandeko ya la police bilamba na yango oyo boko mona biso balobi TV za radio te boko mona bino moko awa à travers masolo ya mboka oyo to relaxa ne bana mboka na souci ya ko défendre mboka papa oyo bomoni na ba image awa azali papa responsable oyo atie vie na ye mobimba po ete ameka ko défendre intérêt ya République démocratique du Congo pe ko défendre future génération ya mboka oyo balobi parlons vrai, regardons-nous en face. Jazz Niembo, le logiciel de la presse congolaise na rozalaka toujours partout boko benga ngai pona na lobela mboka na ngai mboka oyo ekotika kaka ya ba congolais pe toko batela yango jusqu'à au dernière énergie po ete mboka oyo tangu nzamba pesa biso yango alobaka teke photo kabolango na ba nationalité mususu apesi biso limite oya biso to ali biso to kozalaka wana pona ko continuer ko défendre République démocratique du Congo. Malheureusement to comme na suka ya émission na biso ya mokolo ya lelo. Merci beaucoup na ndeko azaki na sima ya caméra. Merci beaucoup na cordon
Arnold Mido oyo apesaka toujours biso chance wana ya kozwa information. Merci na bino bandeko ba congolais tokutani mikolo ezali koya. C'est bien votre journaliste Ali Raphaël Kengele, le défenseur du bien. Mbote Mbote, vous êtes sur la chaîne Émergence, une chaîne qui vous pousse à aller vers le haut. Abonnez-vous très nombreux à notre chaîne et surtout, mettez une pouce. Awana Émergence One TV avec Saint Thomas Bukamona Bukakwikila par rapport à Évangile.